Venanga Zoro Mabiala balobi les news des stars eza ko beba patron de patron abeda chou atindi 3 quarts ya minene botela ndenge ba ji ezokita botela ndenge ba mai ezokita botela ndenge ba paquet ya ba biscuit ezokita. En tout cas merci na Fondation Fally Ipupa, merci na Fondation Fally Ipupa. Boss abeda chou nzambe na ngai basaki aloso zoya. En tout cas bana les news des stars toza awa oh premier quart ken pia na koti na bokasi ya boss abeda chou o la prometaki ya 300 familles en jeu yemoko azwa disposition ko aider 300 familles. Donc lelo ezakaka toye kozwa 3 quarts ya minene boye. Donc awa ezalaki plein bakitisi na zumo espace venanga Zoro Mabiala yebisa bana poto ba encourager bandeko na biso oh bazokaba bayabisa bandeko na biso oh bakaba boketu loba lisusu papa mabe masombo loba lisusu osalaka nini mpona mboka na yo osalaka nini mpona mboka na bino. En tout cas match esili abeda chou alita chamala gazu. En tout cas Fally Ipupa merci pour na idée balobi Fally aza pont apesi likanisi siko botala ba action ndenge sopani vraiment abeda chou tozala batunia biro awa donc 3 ans ya tostope nanu awa tokende tokota siko na kari ya loso kuna bomona ngai basaki ya loso eleki ebele bakone befe eleki ebele ngai ve nanga Zoro Mabiala ve nanga Deo Muzungu ve nanga Luizo Mbata se Apolline Lumumba bozomona biloko ngai abeda chou mutapembe vraiment zaka mutapembe tala ngape na sadere na Fondation abeda chou. Baby saboketu atinda chapapa. Misuma. Na te posta nani?